Est-ce que boyebi que naba ADF wana ADF bozoyoka oyo ezalaka c'est vrai au départ mouvement moko ougandais et banda kala tango Idi Amin soki na ebisi bino que na kati wana même ba congolais bazali est-ce que bokondi mangai alors batika ko manipuler bato batika ko manipuler bana mboka bakosa bango que biso tozali ba complice ya ba rwandais ba complice ya ba ougandais poto bomamboka na biso ezali lokuta eloko wana ezali œuvre ya ba congolais bango moko ba congolais oya mitema mabe ba congolais oyo tokosukisa complètement na mokolo ezali koya bakosa bino te bana mboka likambo ya Beni ezali likambo ya agression étrangère te ezali likambo ya likopa ya bato oyo baza na motema mabe oyo balingaka Congo na ba congolais te bakamati baza ko profiter na désordre wana basalaka oya bango ba faire basaka trafic ya ba minéraux basaka trafic ya ba produits agricoles lokwa ba cacao. Donc ezali vraiment toute une organisation mafieuse ezana sima ya eloko wana babengi ADF makambo ya mobulu ya bitumba ya koboma ba congolais ekosila banda lelo yo chef d'état-major général nalingi koyoka te que ozongi Kinshasa soki bitumba wana esili te kamata mapinga kamata quartier général na yo kende kotia yango bena Beni na yoka ke bana mboka babandi kozwa moke ba territoire nyonso oyo esika banguna bazali tango tolobi yango banguna babandi kokoma koloba o voilà armée na biso ezoboma Kabila mutu aza na sima Félix aza étiquette yende aza koboma alinga kabola Congo makambo ebele papa tango sikoyo armée na biso abandi mosala na ye emonani mosala elongo bami ya ko anéantir ko silisa makasi ya banguna nyonso wana langage est changé et comme nous sommes FARDC FARDC wana bozagolo bake ya Kabila zotinda boma FARDC wana bozagolo bake étiquette Félix azan eloko olobakuna te bokomi lelo FARDC mais beaucoup misa penza ya solo muto apesi ndingisa wana surtout bino bandeko na biso ya FCC na yebi ke ba signer ça bino ba papier ndenge boza wana poete boyoka na yebi ke ba signer ça bino ba papier na bino ba démission déjà eza déjà signé soki boyebi yango te mais na lobi awa toye ko salela mboka awa tozali famille esengeli to simbana to kende elongo et jusqu'à maintenant na koki kokosa te na mona ata ministre moko te kobanda na ye moko premier ministre tina ministre Asuka oyo atelemela mokano na ngai wana tango wana na lobi oyo akolanda mibeko na ngata préférant na ndo ya famille politique na ye kombo na ye Bikuru soki azali ministre oyo ngai na nomaki kombo na ye Bikuru bakomi koyima naza koyoka yango bakomi kopesa biso ba intention oyo toza nango te balobi soki mbula moko ekoki président lokola constitution elobi akodissoudre Assemblée nationale menga na lobi soki na dissoudre Assemblée nationale ça veut dire que crise ekoti na mboka
Donc nakoki ko dissoudre l'Assemblée nationale tant que crise ezali te. Mais soki bo pousser ngai na crise, soki na komomona que mission nga na yeli na moto ya mboka ya ko salela peuple na ngai bokomi ko bebisa yango suka suka nini ki bo pousser ngai na crise, soki na komomona que mission nga na yeli na moto ya mboka ya ko salela peuple na ngai bokomi ko bebisa yango suka suka nini. Voilà. Ezali ko boma mboka na biso. Boyokani ezali te kati na ba Congolais. Koinana na kokosela na makambo. Chaque fois que tokobanda ko raisonner ndenge wana tokoyokana te. Bakamati ba manipuler bana mboka Congo o baza mosika na diaspora bakosi bango biloko lokuta ke biso tolingi toteka mboka. Mais soki toteki mboka wana bana toboti na bana na bango bakoya sima bakoko na bakoko loko na biso bako vivre wapi? Biso tosala bitumba oyo pote un jour tolonga tokotisa démocratie na mboka na biso. Ba Congolais nyonso bakoka kozonga na Congo basalela Congo mosala. Tosala bitumba oyo pona ko trahir mboka te. Ba oyo bazali ko benga biso ba traître lelo. Lobi tango tozalaka ko combattre bango si bazalaka ko boma biso. Ce Congo là que je dirige ne sera jamais du tout balkanisé.